Yo solo et la cannabis epese melike totelema po ete tokangola Congo. Congo ya solo ete ezali mboka oyo bankoko na biso batikela biso mabele ya bankoko oyo tozali na devoir patriotique. Chacun de nous azali obligé atelema po ete akangola Congo, a sauver Congo. Eza ya ngai te, ezali ya yo te, ezali ya biso nyonso. Mon côté à Kolobake, oui, ngai kaka ezala kaka ya ngai te, soko bundeli yango te, papa, mama, ekozala mawabi. Soko bundeli yango te, bana na yo, mets-toi en tête que bana na yo nde bakozala ka esclave, ya système. Le système fait qu'aujourd'hui nous sommes otages. Otages avec des cracas, des chaînes liées. Nous sommes encore avec des chaînes liées, ne t'en fais pas. Oh, bah, et comme tourne non, tu es toujours lié. Boza lié dans ma chaîne. Et voilà, nous devons tous nous mettre ensemble pour dire que détachons nos chaînes. Oh, et Karibiso. Bokanisa ki tolbaki, mingi ba seka kibiso, mingi ba figa kibiso, toti ke lebino 8 mois, toti ke lebino 9 mois. Papa, maman, de la petite bino balele ki boy. Boko zo le côté jello. Boko zonga ma boko pamba. Bozongi maboko pamba. Voilà, bokanseke kezeke tourna bino oganete. Nani le gagnant moto moko. Chilombo et les touti. Ba Chilombo et les touti ba ça ba gagnant parce que ba manipula ki biso. Oh, non. Nan lo milongoli ba manipula ki bino. Bokanseke que c'était la solution. Il faut qu'il y ait un dialogue. Il faut qu'il y ait une négociation. Il faut s'asseoir autour d'une table. Le résultat, nkatu kibe. Voilà biso tika na nous bande koto sepe la poete et comme tango ya biso toko sepe la toko seka bango. Toko seka bango et pardon ko salati. Mettez-vous en tête que ozo le bino molobeli wa bino na kombo ya papa Sayala na lobi pardon ko salati parce que pardon mo te salati ke toko na niveau toko mi. Pitié. Ah tete tika kaka ko tokele mawa. Tala ndenge komisi biso lokola banyama. Dans la pitié, pardon, et comme si nous sommes le banyama. Tozana respecté, humilié partout dans le monde entier. Baté de nos présidents, Nkatu Kibe, zéro. Et c'était voulu. Bangon ne choisit pas ce là. Bangon ne choisit pas ce là que voilà, tu vis bango. Bakanse que bakozabiso, bakanse que bakorécupérer que mpoanza. Kraka ya makasa encore avec un bourri. Il faut l'accepter. Ils n'ont pas pour avoir accepté la vérité, mais accepte-les. Ah, franchement, Tundi Makite, Mota Zoba Boye, comme ça, Bisso Boye, tout ce qui se passe devant lui, il faut dire oui. Papier, nous, c'est qu'on est calibosso naïe, oui, même Kotanga, Atanga Kangote. Je ne pense pas qu'à Tangaka. Ce qu'Atanga va papier, on a pensé, et qu'on interpeller, mais c'est que je suis en train de signer là. Mais je vends mon pays, non? Même pays n'a été même à 50%. Il peut dire cela. Mais comme il dit rien, c'est-à-dire que Azotangate. Et nous, on sait que nous allons nous poser la question avec les autres. Et qui vous a signé ces papiers-là? Oh, c'est Chilombo qui nous a signé ces papiers-là, que nous sommes propriétaires de tel endroit. Oh là là, allez le suivre, allez-y. Allez en Angola, allez le suivre chez les Bachoko là-bas, ceux qui Ndomambo, ceux qui machin. Allez le suivre là-bas. C'est-à-dire que Bishop, tout ça, qu'on belle la belle Bajoka, Bishop, mais l'obé, bah, tourne. Ah merde, tout ça qui est réel, il ne fallait même pas les soutenir.
Voilà bande koto apoto kota na émission na biso lelo to akali bosona ko pesa bino sako ko kumisa Nzambe Nzapa Nzakomba a Congo Mungani tata Nzambi en pour le o za ko sala ke ya sorto ko wi kampe ko biso nyoso total sikane to uti bisika to uti ezali mosika to uti ya sorto ke Nzambe moto azali ko sala soki ezaki Nzambe te nde Congo ezati. Acceptons-les tous dans la vérité, tout le monde. Ceux qui nous embêtent avec nos comportements, nos sales comportements, il y a trahison, il y a le chacun pour soi. Regardons là où nous sommes arrivés. Donc, comme là où nous sommes arrivés, pourquoi? Parce que les comportements bizarres, sales de trahison et trahir Mboka, chacun croit qu'il a gagné de son côté. Ou il a dit que oui, moi je suis gagnant, je l'ai gagné. Oh, vous savez que et tout la biso, Ismaël Banini, non seulement ma côté la biso, regarde dans nous sommes arrivés aujourd'hui. Il y a un bakake, mes chers amis. Bon, c'est ce qu'on appelle repentance, que tout est dans ma somme. Ma somme on est utawapi, ma somme est utake, to bossa na ki Nzambe ya bankoko. To tiaki place na yete comme il faut. To sangisa ki valeur ya Nzambe, ya vrai Nzambe. To suis ba loge, to suis ba magicien, to suis ba onos to tie bango. Ba ye na ba kombo noso. Mes chers amis, moi je ne suis pas contre ba yo ba le bakake Yesu Masia. Yesu Masia, ya solo Yesu Masia est venu. Adam Osaleli à Nzambe. Parce que maman qui peut en vite aille après Jésus, n'est-ce pas? Oui, acceptons-le. Vous nous qui m'bango aille après Jésus. Oui, acceptons-le. Donc, c'est-à-dire que Nzambe toko limité été. Nzambe atinda kabasali na ye na chaque période. Et biso toko se contenter na oyo Nzambe atindi n'époque na biso na mabele kolo Congo alobi. Oui, bana na ngai mama qui peut en vite. Franchement, je vous dis ouvertement, na ignoraka teke bayaki liboso ya vulu ya mama qui pa vita. Ba oyo Nzambe atinda ngamo je limite pas Nzambe. Oyo Nzambe atinda avant mama qui pa vita basalaki. Oyo ko ignorer na kati na bino bon réfléchir. Avant mama qui pa vita, il y a eu des gens oyo Nzambe atinda des années, des millions d'années, le monde existe. Le monde existe et il y a bandi de l'eau na maman qui pa vita et ben na ngulus kimba moté et banda ça le li Nzambe ba ya oye ba koko na biso bazara misu te ba kombo na bango te mais te ba kombo moko pe ya ki na kombo ya Masia Yesu Masia. Oui, acceptons-les. Et mes chers amis, acceptez aussi que après Masia moto pe ya na kombo ya maman qui pa vita. Voilà là où je vous ai dit. Oye qui na kombo ya mama qui pa vita aye après Yesu Masia. Oye après Mvuluzi aye après mama qui pa vita Mvuluzi ki mbango aye bande ko bamoni abeleli abiksi ba malade ba oyo ba kufaki na musi bango nyonso elobama asala kiango. Oui ou non? Oui. Ce que vous informez, je vous informe ki mbango o ba ki mbango fula mwana. À distance, tu vas la mouki, il y a autre reconnaître kaye. Bansu ba koloba, ah non, arrêtez vos histoires là. Té, no ka mutu salwa kino. Ye ma pena ya no baka kimbango ne kimbango na ye. Olingo limité Dieu, olingo limité Nzambe, o ba ke Nzambe a créé bato musute après Yesu. Yesu Masia après bato musu ba créé baté, ba créé atinda be bango, ba salela ye na bo tema moko. Aza na mo beli na biso ya ko. Acceptons-les. Donc, nous avons fierté, il y a qu'on gagne à bout na moye, vous sikimbago, maman qui pa vita. Ndeko, cause la complexité. L'ongwa aliénation mentale, croire na ye. Azali bo saleli Nzambe, Nzambe atinda ye na ba moment oh, c'est lui, c'est eux. Baza wana maman qui pa vita, na vous sikimbago lui. Toujours sauver ma belle Congo. Tata Nzambe en pungu atindi bango. Botelima, bobikisa bana yo, bana na bino, po mabele ko Congo, ezali terre o ya Nzambe. Mabele ya Nzambe, o Nzambe ya sala. Et je vous assure que les Congos de demain, mettez dans vos têtes, o ya lingo sans repentance te, à reconnaître le vrai valeur ya Nzambe te. Papa okolela ko glisse mino. Parce que les Congos de demain, ba illuminati, ba kozala ka jamais.
ologe na biso ekozala te nzambe aza kosokola nyonso mayo boyokaki nginingisaki na Kinshasa ezalaki aza te nzambe moto atiaki asalaki inondation wana ndenge azosala bainondation wana na bamboka nyonso nzapa nzakumba kongo mongali tata nzambe ya mpungu tolendo azotondisa bamai wana mpo elonga bakisi na bango nyonso ekende na mai e voilà esalami ngonga ekoki ntango ifweni ngonga ekoki ntango ifweni croyez-moi mes chers amis on est kokura ngate akolela nous sommes là repentez-vous boluka nzela ya nzambe bobwaka bakisi bobwaka kindoki kindoki botonda nango na sima ba bible na se aloke na se ya lipeka mendoki botika kindoki botika bokokufa bokenda baloge bokenda bozoa domination na mindele bokoba prêter serment au nom de la France je vais défendre la France kindoki suka na yo soko se repentir te papa mama liwa voilà bande comme na somi ekolo Congo wana zelaki na cadre matia to mesana biso to yaka wana comme zali chaîne ya communauté il faut to te kabilo po to sana besoin na bino nzambe azana besoin na bino po ete bo sauver ni limo na bino ba am na bino soko boy ko sauver etalio yo kanzeke ki moi ki ndoki na yo wana zana ngo o vanda na parlement o le baka ke non je gire au nom de la France kindokino wana ovanda ministre mambula na bambula lokola ba musoto benga Alexis Tambo Mwamba ndoki ba sorcier bokanti kindoki wana ezali tinate bazo sila bazo sukambula croyez-moi et vous allez vivre ça devant vous voilà maintenant comment na sommet ko le Congo to kokota na mozindo ya actualité na biso tokei wapi l'Union européenne appelle à élargir ses sanctions jusqu'à Joseph Kabila. Oh là là. Oh, l'Union européenne a globé à Joko qu'on élargit la sanction naïe Tina Hippolyte Kabila. Oh là là. C'est quoi cette histoire? L'actualité du jour. Donc, depuis le 12 novembre, l'Union européenne, ONG, OSRN a droit de l'homme, et ça n'a que lobby, mais non. Vous avez sanctionné que 14 membres les proches d'Hippolyte Kabila. Mais n'oubliez pas, il faut sanctionner aussi, mettez aussi dans la liste Hippolyte Kabila. Mais ces gens-là jouent avec qui? On se pose la question, ces gens jouent avec qui? Avec des phrases, des mots, des histoires, des discours insensés. Aujourd'hui, nous parlons des sanctions bidons. Des sanctions au Union européenne, au Anglais. Oh, ils ont sanctionné Kabila. Ils ont sanctionné le proche de Kabila. Ils ont lokuta bande ko bolanda ya mote na ye wana pour la sabino ke bolanda ba blabla na bangona te c'est la foutaise ils sont ensemble comment se fait-il depuis l'année passée ils nous parlent de la liste des 14 personnes mais ils oublient le commanditaire ne s'exprime quand ils parlent de tous ces gens qui sont tout autour de Kabila oui les Kabili et oui on accepte les Kabili mais ils étaient commandés par qui? Vous oubliez Paul Kagame, vous oubliez Joseph Kabila, que vous appelez Joseph Kabila. Vous oubliez Moïse Nyarangabo, vous oubliez Rouberois, vous oubliez tous les clans Kabila. Ils ont tous participé dans ces crimes. Et aujourd'hui, vous les oubliez. Vous les avez oubliés. Dans les sanctions, on trouve nulle part le nom de Touti. Voilà, vous êtes complices. Vous êtes des corrompus. Pourquoi vous ne parlez pas des crimes de Touti? Pourquoi vous ne parlez pas des 18 millions de morts? Vous parlez que de crimes. Quel crime? Pourquoi vous ne parlez pas de génocide? Paul Kagame là, il est là devant les Américains, devant les Anglais, devant les Français, devant les Allemands. Où, sans se gêner, vous êtes là entouré d'un génocidaire et vous les appelez votre ami et parce qu'ils défendent votre intérêt. Et n'oubliez pas que nous sommes en 21e siècle. Donc, mes chers amis, ça ne sert à rien. Quand vous punissez les subalternes, n'oubliez pas qu'il y a des communautés, leurs chefs. Les chefs, où sont les chefs? Qui donnait les ordres aux autres là que non, tu dois faire ça, toi tu dois faire ça. Il faut punir à la source. Voilà mes chers amis, Bolanda Babylon, on a tout les bateaux comme ça c'est pour vous induire en erreur parce que vous pensez que, ah oui, voilà, ils sont là, ils sont debout pour poursuivre le fait Kabila. Non, 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 c'est faux, mes chers amis, ne suivez pas cela. Voilà, mes chers amis, si j'ai ami balai,
panique à Kingakati. Panique à Kingakati. Oui, beaucoup ont dit ça, mais biso ya kawana ko la kisabino. Vrai valeur et actualité. Panique à Kingakati. Point d'interrogation. Qu'est-ce qu'ils ont commenté comme panique à Kingakati? Panique à Kingakati, MCC divisé, Nakata Kingakati Balobi, non, Kabila, comme autorité morale, mais Kabila est quelque part bloqué. Parce qu'au niveau international, Azal Nazana la relation diplomatique, Kabila a freinage pour les élections en 2006. En 2023, vous mettez se constituer tout ça là, groupe Moussoussou, tout ça là, parti Moussoussou, le leader, autorité morale Moussoussou. Mes chers amis, est-ce que nous avons affaire avec des gens ou des animaux? Franchement, quand on nous enseigne qu'il y a des fois on réfléchit comme des animaux, c'est non, 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 c'est pas normal. Vous, politiciens congolais, vous êtes là derrière comme des chiens. Vous êtes là derrière le fait de Kabila. Comme ça derrière. Et ça ne vous gêne pas. Ça ne vous gêne pas, mes chers amis. Aujourd'hui, la plupart d'entre vous, 95%, ce sont que des Congolais. Les 5%, et Tikali et ça va tout. Mais les 5% dominent sur 95%. Et c'est normal. Aujourd'hui, on vous dit, oui, créez un événement. Créez un événement, comme ça, ils seront distraits. Ils vont voir qu'on est en train de travailler pour leur place. Mes chers amis, Bino Souba, dans école au Congo, s'il vous plaît, Bino Bato, on ta classe, on ne vous exige pas d'aller à l'université. Mais ne faites que même secondaire, il n'y a pas bas. Mais tu peux analyser, mon cher, ma chère. Au Congo, analyser, mais est-ce que donner au you? Est-ce ça vrai ou faux? Analyser, mais pourquoi c'est là? Pourquoi depuis la nuit du temps, depuis des décennies, on vit que les mêmes scénarios? Ils créent les mêmes scénarios. Et vous, population, vous êtes en train de souffrir. Vous pensez que c'est normal. Et c'est normal. Mais oui, parce que détruire l'éducation. Ça veut dire volontairement en détruire l'éducation, ignorant bien tout, et c'est bon de les mafier, les voleurs, comment ils vont continuer à dominer sur vous, à régner sur vous. Parce que vous êtes ignorant, vous êtes qu'est-ce que vous devez faire? Mais s'il vous plaît, vous avez au moins une petite chance. Vous êtes comme moi, chez Labino, ou êtes le Labino dans l'Ingala, vous allez comprendre. Mais réveillez-vous, s'il vous plaît. Faites ce qu'on appelle la réviviscence. Kolongwana Pongi, Kolongwana Kokufa. Comment va tout ça, mais les gens ne comprennent pas. Et ça, ça va passer. Voilà, ce n'est pas fini. Donc, aujourd'hui, non, Kabila est bloqué quelque part. Panique côté na Kinga Kati, c'est vrai. C'est vrai Kinga Kati est en panique. Bon, qu'est-ce qui se passe à Kinga Kati? Titre le moment, Kabila prépare la surprise. Kabila prépare à surprendre les Congolais. Ah, papa, maman Bolanda. Non. Kabila ne prépare pas que ça. Et Kabila sera surpris. Pour votre information, Kabila lui-même sera surpris. La communauté soi-disant internationale sera surpris. Ils seront tous surpris. Namabelo ya Congo, namabelo ya Mvulusi Kimbangu, namabela mama Kipamvita, namabela Tata Nzambi Mpungutule Nzapa Nzakoba, à Congo Mongali. Ils seront tous surpris cette année. Croyez-moi, croyez-moi. Et avec votre concours, c'est avec vous. Il faut te surprendre, Bango. Il faut les surprendre comment? On va y arriver, on va vous expliquer. Aujourd'hui, les autres, Kabila, il va voir. Kabila, il va voir. Oui, ce n'est pas seulement Kabila. Vous aussi, les talibans, il faut vous dire la vérité, vous allez la surprise. Vous, les talibans, vous allez la surprise. Vous, les Tchokwe, vous allez la surprise. Pour vous avez du nombre. Ne pensez pas que nous, on dit bien, nous sommes très fiers de le dire. Nous, Bena Congo, nous, l'armée nationale du peuple Congo, nous allons chasser Hippolyte Kabila et tous les Kabili et vous les talibans. Parce que vous avez travaillé ensemble, vous êtes des collabos. Souvenez-vous encore une fois de l'histoire de la France, l'époque nazie, comment ils ont fait. Non, ils n'avaient pas pitié à tous ces collabos. Et vous pensez que nous, on va avoir pitié de vous. Mettez-vous en tête que ce que vous avez là,
yo pe taliban pakataka yo po vana kana limete pour encourager ti lo mona ba bete sala pakata sinote papa ekozala mawapo na yo boyoki ngai boyoki message sinote ekozala mawapo na yo okanisa ke te baye po babenga na kabila yo pe kima po yo po ozali mokangemi yo po ozali mokangemi yo taliban yo chilombo oza mokangemi bino nyonso na tout autour ya chilombo boza bakangami nzela moko ndenge moko na bato basali 18 ans babomi bacongolais bino bosali 8 mois boza pe na kati ya nzungu boza bakangemi. Je pense que vous avez bien compris. Voilà sujet ya misato oyeli bino lelo ebele parmi vous comme toujours que dans cadre ya surprise bakozala surprise. La famille Setiale. Oh, Setiale, bon, mon qui est un étranger, un métier milâtre. Mais ça qui peut mener à Mobutu, comme na Kegoa Dondo, comme beaucoup. Ba Ndundu, Banani, ba Jean-Pierre Bemba, Banani, Moussousou, Moïse Katumbi, ils sont très nombreux. Ba staff na bango, ba milâtre, ba très dangereux. Et voilà qu'est-ce qui se passe pendant que nous avons surpris, Nawa Kongo ya Setiale, famille Setiale. Bana Setiale comme Mbongo ya Congo et c'est là que belé, ba yibaki Mbongo l'époque à Mobutu, Mbongo na bombo on va parler fiscaux, baza ba actionnaire dans la société belé. Qu'est-ce que ces gens-là font? Au bien baza na mawa ya Congo, ba le baké, oui, Congo et c'est comme le Mbongo c'est grâce à Congo, tika tu aider ba Congolais de s'en sortir. To bengana ba étranger oyo baza na kaka bele ko Congo poto adopta ba moko mandiko na biso l'époque à Mobutu to ga bosa bien au contraire la famille Setiale les Mobutistes famille Bobila Dawa oh Nzambe je pense que beaucoup boyoka kango Bobila Dawa c'est déjà na kata complicité les afdele bane ko yana batuti azalaka toujours na kati yango bapesaki mwana na ye nzanga azala ministre agriculture ya pêche et agriculture donc ça veut dire que azala kati nazo ko raconter une histoire sur fauteuil na laksa bino tokutana jour mususu na maman oyo maman deuxième femme deuxième le passa aprometaki biso na Waterloo non papa ndenge bozo bundela mboka te papa toko sala tout aider bino ko bundela mboka botikala kena na Espagne sur na coupe d'Espagne na ko sala tout aider bino ko bundela mboka mama kenda lokola mungu ala nzo téléphone benga makate voilà secret ko bima nzoka te bazala ka ba complice na batuti oh là là bandeko bele ba ko sala surprise oui voilà batuana ba serenisaki pour na ba soutenir batuti Hippolyte Kabila balobi on a travaillé avec vous on profitait bien avec vous il faut te soutenir qu'est-ce qu'il faut ils ont encore contribué l'argent ils ont remis na maboko ya Hippolyte Kabila pour acheter les armes ba pesi mbongo epa ya Kabila pour acheter des armes nani famille Setiale à la tête famille nani oyo moto mama Bobila Dawa na seconde bango nyonso badi renir ba pesi mbongo epa ya nani epa ya Hippolyte Kabila notre soutien c'est ça il faut revenir en 2023 on te soutient puis Kabila lobby bravo bravo bienvenue mbongo boya kabote ils ont accepté et voilà famille Bobila Dawa complice la kati ya makambu voilà ils sont là bazo se préparer ndenge nini ba nuire Congo ba nuire mabele oyo komisa bango ba mfama tala bandeko bo kanisa ke bozana kana faire na bato bako sobe bino nzoka te bangala excusez-moi s'il vous plaît nani Bobila Dawa azana kati ya masolo oyo wana na ba Jean-Pierre Bemba na bango tout nzoka te bazana posa na bino te ba préféré ba tutu bazana na tête bango bazana bango calme ba bosani ke basala ki mabe na Congo l'époque ya Zaïre ba bosani ba mbe basangi na époque ya Mobutu ou bien basala ba mea culpa basenga bolimbisi non bazo compter combien voilà réunion oyo bato na biso miso na matoi ekweyaki na bango tala bato e batango miso na matoi ekwelaki bakamo lui oh quelle mentalité ya bato yo nous on pensait que bazo yokana pour être ba aider l'armée nationale du peuple Congo pour sauver le pays non bien au contraire bazo ko aider ba sangisa mbongo pour pesa politique pour revenir en 2023 et nzambe ngai
Merci, papa Nabison de Konabison de Kindoki. C'est vrai. Isaac Kindoki. Isaac Kindoki, comme ça, vous êtes au courant, vous savez à qui nous avons affaire. Voilà ces gens-là. Bango balingi ba zoba intérêt na bango, bana besoin wa Congo te ko bango balobaki après nous pour élu moko. Et voilà, balobaki mususu to tellement ka lobi bokoliana. Et voilà, oh ba sala ke malamu to kanse ke to limbisa, mais voilà ko regretter ba mususu to mona ke na drapeau ya Zaïre. Ba drapeau ya Zaïre yango wana ya Mobutu. Et alors tout le basikoni. Tout le drapeau ya Zaïre, to kene na vision wana, tout le baki non. Oh, il a un mauvais souvenir parce que c'est total tout autour. Il y a Mobutu, il y a Hippolyte Kabila, les Mobutistes sont là. Ba Mobutistes, oh, il y qui na mbongo. Bazala qui na mbongo ebele. Ba somba ba ndako, ba villa, ba nini. Mbongo zere bungisa bango. Mobutistes na bimisi mbongo pour la contribution na ye, na effort ya guerre ya Congo. Zéro. Moi, je suis là dedans, je vous dis, azate. Oh, besoin comme on a un drapeau à Tchawana parce que biso peut être comment va émotionnel, on a démontré dans la liste de haut. Drapeau de moni, oui. Mais to comment qui peut to comment na drapeau ya Congo, on va tout y va ko ya ko c'est biso tout cela qui na drapeau oyo. Et les gens qui se cachaient derrière ce drapeau, qu'est-ce qu'ils ont fait du bien du Congo? Rien. Tout cela, le corps va aveugle. Oui, Bissot, Zaïre, ton limite tout ça va Zaïrois. Zaïrois, ceux qui te comme là, nous sommes arrivés aujourd'hui. Banane va comme c'est Bissot. Banane va permettre que Mobutu, banane va permettre que tout va y a, banane va tirer une porte ouverte de tout. Ceux qui va se qui battent là, na drapeau ya Zaïre. Bande ko bo sera banalise, s'il vous plaît. Congo lobby, il y a besoin de zobate. Congo lobby, ils ont besoin. Il y a beau, il y a boine, il y a avec une vision. Une vision dans leur tête pour dire que, mais, écoutez, mais ces gens-là veulent revenir. Ils étaient là pendant 35 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont facilité les outils de rentrer chez nous, n'est-ce pas? Oui. Et qu'est-ce qu'ils vont faire encore de bien avec ce drapeau qu'ils nous amènent? Bandeko, on est un cadre de la conseil na Kibandeko. S'il vous plaît, pour comprendre, moi, on a beaucoup à retenir, n'a qu'on va dire par là. Voilà, Bandeko, les formations continuent. Des conteneurs ezala qui saisit te weskizé ngai bande ko na biso na kati ya port ya Boma o information tuluka to koma na motina suka ba koma ba jwa ki deux conteneurs ko ela ki bango conteneurs non identifiés na port ya Boma. Port ya Boma to bi ke bateau de guerre oyo ya ba Belge ezali na port ya Boma. Bande ko bona des conteneurs sans identité, sans nini, et qui n'a pas rien. Boma va décharger conteneur, va de la moto et à conteneur. Et ça, conteneur, couleur caca, repère mo ezate, code mo ezate, et où tu wapi, n'a les gens sont monité. Alors, va douanier, il fallait pas prendre la conteneur. Choco, conteneur, n'a la kiti sango, va éviter. Bateau ni ne yebe qui sa conteneur wana et yeba nité. Faut fond le conteneur wow. Ba minduki na kati des conteneurs. Oh là là, bakani. Quelle histoire. Et où tu vois? Ba ego comprendre que conteneur wana mi balé et puis mi na bateau ya belge. Ba bateau ya belge. Oyeye na Congo des conteneurs wana et kitaki na bateau belge. Oh là là, c'est quoi cette histoire? Bali bakangi, tozela, nani akozwa conteneur, bazo gilé, bazo tala. Quelques heures après, président Maye, président du Congo Aye, le vrai président du Congo arrive. Paf, Raïs à la tête. Paf, oui, les conteneurs sont là. Mais, nani afongoli ba conteneur oyo? Bato bazo tala bidon, to yebite nana fongoli ba conteneur. Mais nani a fongoli ba conteneur? A tombo kinani bakangi ba conteneur. Alabi asili ki Raïs fâché. Raïs ya Congo, président ya Congo a fâché. Pas heureusement abeti masasi tepo mbaka wana betaka masasi. Akangi conteneur. Ale asengi bale tombo lango tia na kati ya ba véhicule. Ba tia na kati ya ba véhicule. Destination Kinshasa. Tala mboka. Nani aza mokonzi na Congo?
Dites-moi parce que des conteneurs bien chargés avec des armes et quittés dans ma belle pour le Congo, nana yenango, bateau belge. Tala surtout que tozongeli sima tokomona makambo elekaki bakote ebele ndenge nini baedaki bato mosusu na ntango bagénocide tobandi komona lumière nango boluka bofuye baimage bokoyeba ah oui makambo tolobaka na kati ya lolaka ya mvuluzi kimbangu ezalaka nde ya solo e tolobaka voilà. Allô ndeko, bonjour, mbote na yo papa. Oui, nous sommes en direct, maman, vous voulez passer à l'émission, vous avez quelque chose à ajouter là? Oui, s'il vous plaît, c'était pour apporter moi précision. Oui. Par rapport au petit Koloba. À propos de quoi, maman? Par rapport, il y a entrée, il y a Rwandais, à Kinshasa. Oui. Et là, qui compte, il y a Général Maélé. Oui. Parce que Général Maélé, Azaki, état-major, il y a armée. Du coup, Azaki, la côte na Rwandais, Abandaki, qu'on fout à bien tes soldats, donc il ne paye pas ses soldats. En plus de ça, Azo fournir Baron armes Yamabé. Donc, armée, ils ont la bien tes. Et en plus de ça, Azo Tekaba plan et pas Rwandais. On va compter tranquillement. Yangwana, au Monaki, Rwandais, na Mosé, va compter tranquillement à Kinshasa. Pour Général Mayele a facilité tâche là-bas. Voilà, merci beaucoup. Donc, Général Mayele a fait la base à trahison. Général Mayele qui dit Général Mayele dit Mobutu, dit le Mobutiste était la base à trahison. Non, justement, allô, oui, justement, ça n'a rien à voir. Justement, Général Mayele Azaki n'a pas condition, il y a des Moko. Ça n'a rien à voir avec Toloku là-bas. Oui, mais parce que, non, parce que, c'est là qu'il y a quatre gouvernements. Et c'est là qu'il y a quatre armées, il y a gouvernement, il y a Mobutu. Tu sais, c'est pas le premier traître de l'histoire et ça ne sera pas le dernier. Donc, avec traître, la facilité, Rwandais, Bakota, la Nougé, la Kinshasa, Yawana, Bakota qui la facilité. Donc, Azaki, c'était un blanc et pas Rwandais. Oui, voilà. Nous, notre. On a compris. Donc, notre analyse d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est-à-dire pour dire que, écoutez, si nous sommes là, nous sommes aujourd'hui, qui a permis à ces tous d'entrer chez nous comme libérateurs? Donc, c'est l'époque de Kabylie, les Mobutistes. Les Mobutistes alors. Oui, les Mobutistes alors. Les Mobutistes alors, maman. On ne peut pas dire, sauf qu'il y a un parti Moko, il y a un traître, on ne peut pas associer traître Wanana, Nation Mobilbani, parti Naï Mobilba. Voilà. Merci. Merci de comprendre l'analyse. Merci, maman. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, mes chers amis. La puissance d'analyse, la puissance que vous allez voir. Qui étaient là à l'époque? Donc, c'était les gouvernements des Mobutu, les Mobutistes qui connaissaient bien ces gens. Quand ces gens-là s'amenaient au Congo, il y avait qui bango que ce sont des Tutsi-Rwandais parce que c'est tellement à l'époque à Mobutu. Bisengema était à l'époque à Mobutu. Bisengema n'a le papa. Oyo les raisons font la vertir que Batuti va côté va putain de nationalité. Les Mobutistes étaient tous là. Bisengema n'était pas seul. Il y avait un gouvernement, il y avait un Sénat, il y avait un parlement. Donc ce parlement c'était des Congolais. Mais comment Bakangaki Miso Bisengema n'a pas sa loi et que Batuti base de nationalité bango tout et sur que wanate to monaki bango nyoso ba généraux tout bazela qui quelque part bango nyoso moko na bango na mwasi ya tuti et basa tuti wana les bazo pesa bango bazo sala na liste que basi wana un jour ba ko trahir bango to ba ko sala bango mabe et que mboka na biso ko na problème moko na kati na bango aza alingaki koyeba bango azala ki te pote bazala ki na bango préparer te na kosala musala ya soda ou musala ya sécurité. Donc, tout ça n'a pas passé pour passer c'est pour l'avenir. Pour ce que ça ne va passer trop quand tu es dans même erreur, le nom moko pas bien lobby. Oui, moi je suis prêt pour sauver le Congo. Nous aurons ta mutu moko batinde na batuti pour être un dirbiso en erreur. Merci bandeko bana somi ekolo Congo. Nous allons continuer l'actualité na biso avant de continuer l'actualité na biso.
oyo ezali koleka na kati ya este ya Congo tika nanu tokende nanu basijisa ebele mais topesa nanu tobanda nanu na papa na biso papa Mafolo esika azali na kati papa Mafolo esengeli abenda na pembeni apusana po ete ayebisa biso nini ayeli biso na sujet na ye ya lelo na mama na biso mama Congo na kanisa esika bazali moko na bango abelama abendana po ete toyebisa bandeko nini bapreparaki biso mpona sujet na biso ya lelo. Donc tobandi nanu na papa na biso papa Mafolo ameka kopesa biso losambo oyo ye ayelaka biso na mikolo nyonso mpona kokumisa baoyo bazali kodefendre mabele kolukongo. Papa Mafolo losako epai na ye. Papa Mafolo losako epai na ye. Losako bena Congo, losako papa Sayala, losako mama Congo, losako ba mama nyonso ba oyo bazolanda biso na pokwa oyo losako na bino nyonso. Nazongisi nkembo na nzambe mpungu matondo na Moïse Kimbangu na mama Kipa Bita na bakoko na biso nyonso na pesi pe matondo mingi na armée nationale abe na Congo epa bazali na mosala bazokosala ya malamu po na mabele ya bakoko na biso matondo papa Sayala engeta papa Sayala nazala sujet d'abord eza ezoko kuleba encre mingi voyage ya Chilombo. Voyage ya Chilombo nalandaki ba audio misato lelo ba mama bazolela kaka mpona voyage ya Chilombo, surtout oyo ayi kokoma na Allemagne akendeki na Allemagne balobi baalma basengi ye nayebi te soki 500 bato baforme bango lokola baminganga mpo kende kosala mosala na Congo. Alors bamama babeti boule balobi ezali Niakiero soki mwasi yango soki ekomo Niakiero soki nani Denise a fait dissimuler le Tutsi bazokosala apparence ya bacongolais. Donc liste ekozala ya batutsi ya 500 baallemand aforme bango lokola baminga. Mais contrairement à ce qu'il y a, bango moko balma, un membre influent na kati ya bureau na kati ya cabinet ya chancelier a fait déclaration ya Chilombo. Alobi nini, a critiqué nini, alobi boye. Chilombo azali okula surveillant oyo azoko melali taya. Mais azoko s'intéresser na bafumeur mosusu. Alors ça signifie quoi? C'est-à-dire que makamonyo azoko sala bazo comprendre yete ba reprendre ba déclaration na ye nyonso ya bandaka ko sala juste 15e déclaration à bandaki que alobaki nini kama uti na États-Unis alobi ba moko ba reprendre ba loi balobi ba citer ye balobi je suis venu de boulonner le système Kabila. Kabila, c'est un partenaire. C'est moi qui dirige et qui révoque. C'est moi qui nomme et qui révoque. Si, jusqu'au 15e, on a que si la rétrocommission est illégale, ainsi de suite, allez vous comprendre. Alors, un tel monsieur a humilié toute une nation dans la déclaration naïe. Bayambi officiellement la baye selon nous so ya pouvoir ya mokawana. Bango sima quand moi je veux faire de la République démocratique du Congo une allemande. Naïe quoi naïe awa ko investisseur pour faire développer les Congo. Entre-temps, Batongo Bazo Sekayosi. Quel est ce genre d'homme? Quel est ce genre de président? Alors, c'est vraiment humiliant. Entre-temps, il est toujours en voyage. Voyage à Chilombo et bandit pour rabaisser, pas rabaisser, mais pour saucifier toute une nation. C'est-à-dire, et comme on dirait que
on n'existe pas dans ce monde. Entre-temps, à Lungwe, à quelque chose la scale, il est toujours en voyage, s'il vous plaît. À quelque chose la escale, na Kinshasa, a accompagné camarade na ye Ambongo, na place basala kaba incantation mystique na kati ya stade wana. Na lelo na messe ya invocation ya Lucifer Jésus, bazalaki wana na kati ya salle. Et le stade, na landaki ya on a moni, stade ezalaki moitié vide. Il n'y avait pas assez de gens. Sauf que tu as envoyé la milaï na ba ceinture ya rouge, ba lati. Alors, en moment la déclaration na ye, après ma déclaration, à tout critiquer. D'abord, et là que ye épaissé pas si gratuité, il y a frais scolaires. Et puis en plus, à l'obéi, il faut gratuité ezala, mais ezala accompagné na ba mesure moko adéquate. Mais ba mesure wana ezali nini? Selon ye, d'abord à l'obéi que azana devoir moko ba mission ezali noble pour na ye, mais ezali très difficile. Mission noble ezali c'est à continuer par la biso bozoba ya makambo ya évangélisation à évangéliser biso. De deux, à l'obéi, gratuité à l'école, il faut la mesure adéquate. Sachant bien que Mboka wana, on n'a pas un budget conséquent dans le programme, il y a études, gratuité à l'école. Même ça, la augmentation en salaire, il y a enseignant. Bon, on va recevoir. Entre-temps, à le pays est très pauvre. À reconnaître quand même que dans l'Est, pas seulement dans l'Est, partout, non, dans l'Est, pourquoi dit ça, système, le vaccin, il y a Ebola. Mais il ne dit pas que le pays, si c'était congolais, alors nous que le pays est en guerre. Alors, kaka, pauvreté à peuple. Mais pauvreté à peuple, où tu vois. Au moins, hypocrisie, mensonge et traîtrise ndenge batubaka osala. Entre-temps, baye kopesa ye Jeep Toyota Land Cruiser X oui, VXR, na Katastar, cadeau avec 120 000 dollars. Pendant que le peuple, le peuple plaza pauvre. Mbongo wani wutua, nana corrompre. Moussalani na sali pour pas payer 120 000 dollars na Katastar dans Jeep. Et puis, commentaire nanga, bande ko bozo kolanda. Ngai na tolo baboye. Ambongo il n'est pas là pour accompagner Bisso na libération. Alingi ko enfoncer encore c'était na douleur tozarango. Parce que azana mission, parce que ndenge tozo ke azana mission que avant de sabato ba se réconcilier, makamongé ke de liboso colonisation il s'est pérennisé. Voilà makamongé na zu ya mbongo na Chilombo, en bref, eza na sans soana. Donc ambongo azali wana ye akobanda koyoka ba audio na kobanda kotindela ye. Azonga na Rome, akende ko parce que na Rome ba yebi ye na kombo ya Gabriel. Alors, voilà passe tout ça nango yango wana ba mama o ba lela ki lelo na audio ba ye ba bien que Chilombo azana ye bisika nyonso bazokende même ba norme diplomatique eza nango te. Bazo fekaye banda France ti ndenga azokende awa komi na Kinshasa lelo lobi soki azokende wapi tokoyoka kana sana lokola koma pigeon voyageur pona yango papa na pesi liluba mais entre temps na kosala na koepingle loko moko lobi des conteneurs koti conteneur ona ndenga yo lobi papa sala ce sont les Belges bango batindi ba ye nango. Allez-y comprendre que na eloko babengaka ba Rwandais babengaka génocide rwandais. Mais ce sont les Belges bangonde à partir ya matonge na bino wana. To monaka na 98 ba caisse ya ba arme blanche, c'est-à-dire ba mbeli o ebeleli.
C'est Outaki na Belge, et ce sont les prêtres. Bazalaki komemango na côté à est. Tala shikoyo, ekomi manduki, ba Belge bake balobaki, bake manœuvre. Njoka de bake, na ba manduki, ba pesa on dirait que ce sont les Congolais eux-mêmes qui s'entretuent. Voilà ma cambio lobby, ce sont les Belges. Mais toza na ba molis molai. Na jongi malobe pa papa sa na Congo ya vulu sikimba. Engeta. Matondo papa mafolo solo ke ono stali komona na mabele kolo Congo biso moko babe na Congo ya solo mingi na kati na biso bazali ya kubunga bazali koyeba te nini ezali koyela biso tika na toyoka audio oyo sala marche moko ya kafu bakokende na Capitol Hill kotala ba sénateur komona ba sénateur américain na 11h juste na sujet na bango oyo elobi ke massacre ya Minembwe donc bazo benga yango massacre de Minembwe bakoya pa se plaindre ke ba congolais bazo boma bango na Minembwe. Please bino ba congolais boza na Washington DC bolamuka bokende na Capitol Hill bisika ba sénateur basalaka ba réunion na bango boyebi Capitol wana na 11h fo bozala kuna bo contrecarrer bango bazo sala déclaration na bango bino pe fo bozala déclaration na bino le même lundi wana balobi après 11h juste na 13h bakokende na State Department département d'état na sujet moko massacre ya Minembwe bolanda bango kuna na 13h le 18 novembre. Il faut qu'on bouscule bango. Basali manifestation, bino pe ba Congolais à Washington DC. Bossa la contre-manifestation. Après 13h, kaka journée wana, moko, balobi wakende na ambassade ya République démocratique du Congo na 14h30. Kaka lundi wana, lundi oyo koya. C'est-à-dire le 18 novembre. 14h30, bakosilisa manifestation na bango na ambassade ya République démocratique du Congo 14h30. Bolanda bango kuna ba Rwandais wana. Basaka na comme ça te. Il faut bolanda bango. Eza urgence. So que message oyo. Tindela bandeko na biso ba Congolais ba o bazali na Washington DC. C'est-à-dire région wana ya Virginie, Delaware, Maryland, bino nyonso. Qu'est-ce que nous voulons dire? Les Rwandais qui s'appellent Banyamulenge se sont réunis dans une association qu'eux-mêmes appellent Mahoro Peace Association. Ils ont prévu de manifester ce lundi 18 novembre 2019 à 11h juste, c'est-à-dire le matin, ils seront à Capitol Hill. Donc au Capitole, là où se réunissent les sénateurs américains, avec leur message qu'ils vont apporter là-bas, le massacre de Minembwe. Il faut les suivre là-bas. Les menteurs, eux ont tué les Congolais, ça fait 20 ans. Nous devons maintenant nous lever, peuple congolais. Ces gens-là ont des stratégies. Il ne faut rien négliger. Maintenant, il faut les suivre partout. Ils entrent à gauche, allez aussi à gauche. C'est pour cela que nous demandons à tous les Congolais qui sont dans la région métropolitaine de Washington, D.C., c'est-à-dire dans les périphéries de la Virginie, Delaware, Maryland. Vous tous allez là-bas le lundi 18 novembre à 11h, ils seront au Capitol Hill. À 13h, ils vont aller au State Department, au département d'État, et ils vont finir leur marche à 14h30 à l'ambassade de la République démocratique du Congo, avec pour thème ou bien sujet les massacres de Minembwe. Faites aussi la contre-manifestation, qu'ils n'aillent pas mentir. Ces gens nous ont trahis. On les a reçus chez nous. Ils se sont alliés avec leurs frères Kagame et les milices du Rwanda, les groupes armés de Kagame. Ils ont tué nos frères et sœurs pendant une vingtaine d'années. Ils ont violé nos mamans, nos sœurs. Ils ont pillé les richesses du Congo. Et ils veulent maintenant prendre le Congo. Suivez-les là-bas. Voilà, bandeko bana somi ekolo Congo, tango na biso pe ezali ya kolanda mbango
ya solo ete bandeko nyonso boyoki oyo ndeko apesi ko message lobby c'est demain lundi 18 novembre 2019 botelema bino bato baza na kati États-Unis yango mingi na kati na bino bolelaka oh ndenge nini batuti bazodomine biso. Voilà quand ils s'organisent comme ça avec des manifestations comme ça bino bovandi na ndako bango bakeli boso mindele bamoni bango obwenge na bango bandimeli bango. Voilà passer message na ndeko bino nyonso boza na kati États-Unis bobenga na bino bobekana non biso pa tokende bolanda bango elembani balobi biso nous les banamulenge congolais non faux c'est faux bo contredire bango. Donc c'est à dire que bamona pe que ba congolais pe bazali mobiliser pour contredire ces gens-là. À l'époque on était distrait to bango yebate bango kosa biso bango ignorer mais les autres comme vigilants parce que nous avons des chaînes où bazon révéler bino la vérité. Donc bande ko quand vous voyez communiquer moko na kati la bino à se mobiliser pour être tozala na rendez-vous wana oyo bandeko wana bazali organiser pour être va passer au bwenge na bango na maloba ya batu nyonso bamona ke oui bazali banani bazali ba victimes, c'est-à-dire que ce sont des criminels aujourd'hui balati kazak ya ba victimes et bango batu bazali ba criminels parce qu'ils ont tué 18 millions de Congolais. To matcha ba mingongo pour être dénoncer bango, ils sont des criminels. Et nous voulons plier. Il faut les mettre dehors chez nous parce qu'ils sont des criminels. Voilà, tika to pesa non le sac pas Mama Congo le sac pas inayo maloba omboka yo. Losako papa na biso sayala losako papa na biso mafolo losako na bandeko nyonso oyo babelemi kolanda biso na pokwa lelo pona journée lelo toyeli bino sango na biso ya liboso tokobanda na sujet oyo ezosalama FCC na UDPS. Tointitulé sujet na biso distraction et scénario. Pourquoi tobengi yango distraction? Parce que eza un moyen oyo tomonaka très souvent FCC eyaka toujours na ba scénario moko pona ko endormir le peuple pona kokosa biso. Mais na kati ya sujet oyo a vu ya makambo oyo toyoki na pokwa lelo na ba makambo oyo topesaki bino la fois passée. En tout cas, il faut tout ça dans le sujet oyo très attention parce que toyoki tolandi un peu ba déclaration oyo mutu oyo asalaki mokolo ya lelo tolandaki un peu ba déclaration moko toyokaki Jean-Marc Kabound asali ba déclaration na ba déclaration na ye ndenge azosala tozomona vraiment que azo comment dire que micro na yo kima Mama Congo micro na yo kimi azo tenir tête boye ça va papa voilà allez-y ouais c'est bon tozomona vraiment que azo tenir tête na FCC azosala ba déclaration parce que bato ya FCC basengaki ye asala bango ba excuse malobi akosala bango ba excuse te autant ye akufa et puis azosala ba déclaration moko azoloba que babosana te ye akoki kopesa mot d'ordre et na mot d'ordre wana soki apesi yango peuple ekose soulever mais tosala très attention parce que tozomona que nyonso wana bazomema biso kabum oyo bakoki koutilize ye comme pétrole oyo na almet oyo ekopelisa moto na mboka na biso. Kabila asi akomi en possession ya mindoki et puis tozwaki ba message ya bandeko na biso oyo batravaillaka na se ya mai dans ce sens que batuti bazolinga créer ba mouvement ya insurrection na kati ya Kinshasa de façon que ba massacre sala to bandaki koluka ba façon nini ba kosala ba massacre oyo kosala mandenge nini mais a vu un message oyo papa Sayala pesi biso lelo ke mandoki esi ekoti donc
na bandeko na biso oyo batravaillaka na se ya mai ya Kinshasa babengi biso d'urgence mpona koyebisa biso ke masasi esi epanzani donc batuti nyonso oyo baza kuna na Kinshasa na baoyo bakotaka na baavion mikolo na mikolo bakotisaka batuti na baavion bango tu basi bapandi masasi déjà baza armé vraiment à temps mpona bazala prêt donc mutu oyo bakoki koutilize eza mingi Jean-Marc Kabunda alors tosala très attention papa alobaki lobi tolala te donc biso mpe tozala prêt ya koyamba bango tozala prêt bandeko na ngai eza jeté tozala prêt biso nyonso tomeka kopanza sango oyo na Kinshasa bandeko na biso bayeba ke minduki esi ekoti balingi basalela biso insurrection moko mboka epela moto donc bazoutilize bato bakoutilize ekozala bandeko na biso ya UDPS donc bango nde bakomema bango de façon ke bamemela biso buzoba wana bakobanda kokoma biso na mboka na biso donc masasi ese ekoti na mindoki ese ekoti na Kinshasa epi moto amemi yango eza Kabila ye moko mutu amemi masasi wana na Kinshasa donc nde tozoloba boye bandeko na biso basalaka na sa mai donc basi balobi ke mindoki ese epanzani kuna masasi epanzani donc bato nyonso batuti baza vraiment prêt ya kosala ya kosenye Kinshasa e mutu tozomona bazoutilize mutu akomema makambo wana nyonso eza Jean-Marc Kabunda parce que bozomona ndenge azotenir tête badéclaration na ye wana azosala epuis bandeko na biso bazoanalyse babi non ça c'est pas vrai akoki kosala tenir tête boye te epuis makambo azoloba donc tout porte à croire que eza scénario moko ezalaki bien rodé wana eza rôle na ye bapesi ye ajoue mpona bakoka kodéclenche eloko bazolinga kodéclenche na Kinshasa donc wana ezalaki message ya liboso en tout cas tozala très très attentif tomeka déjà kopase le message na bandeko na biso baza na Kinshasa bazalaka prêt tout oyo babanga te donc bazela bango babanga te makambo ya kobangisa moninga eza te donc toza wana biso nyonso tokokundela mabele na biso donc bato ya Kinshasa mpe il faut bazala makasi lokola bandeko na biso ya est ndenge bango batelemi kokundela mpona mabele na bango mpe batelema deuxième nouvelle eza nango kokende mbangu eza oyo toyoki famille ya Denise Nyakero na 9 mois oyo basali na pouvoir tomoni keleki na ye ya mobali asi a créé société moko familiale ya pétrole na usine na ye na Kigali. Alors, nga nazopose question, pourquoi bato oyo bakreaka biloko na bango na Kinshasa te po epermettre ke epesa ecreye baemploi bato bazwa misala bato bafutaka bato bazwaka omoi quelque chose akolia non bazwaka makambo na bango wana batieka yango kaka kuna na rwanda ça veut dire ke baintérêt na bango eza kuna baintérêt na bango eza na mboka na biso te na mboka na biso parce que soki baintérêt na bango ezalaki na mboka na biso balingaki bacreye basociété wana na mboka na biso pour ke epesa omoi bato misala bato bazala omoi na mbongo ya kosokipe na bafamille na bango me bazosala yango kaka kuna société wana eza société moko ya monene bakobanda kosala forage bakobanda kotrouve bisika ya kofore bakobanda aussi koexploite donc eza vraiment multidimensionnel donc eza na makambo nyonso wana donc soki totali na makambo nyonso eza donc eza na bakapasité ya kopesa baemploi ebele mais basali yango mpona famille na bango eza ya barwandais donc congolais tolongola basentiment bato wana donc moma ya kotelemela bango ekoki soki baluki biso na Kinshasa toyamba bango nde toyambaka bango na 1999 donc na 98 nde toyambaka bango na 1998
tosala te kobanga ndenge ezalaka tokende biso toza bapacifique luvunu toboyi makambo ya bapacifique eza te soki baye koluka biso ata bango baza na minduki biso tokokende kaka nde tokendaka bayaka mpe na minduki na 98 bayaka mpe na minduki me ntango tokangaka bango na moto ntango tolatisaka bango bapine babimaka te tuko mpe bakolataka bapine bango bakozala soki nayebi te bakozala nombre nini biso toza 80 millions de congolais bakolata bapine lisusu baze tozozela bango tokolala lisusu moto akobangisa moninga aza te. Et puis la troisième chose toza na likambo oyo video oyo biso nyonso naza sur biso nyonso tomonaki yango eza video oyo ya César Ngandi oyo azalaka ndeko na biso kala tobandaka kobunda na ye me akoma na ye na ele wana mosusu alors asali video wana azoloba scandale esalamaki na hotel Bistrol na Paris bisika oyo Chilombo azalaki loge donc eza hotel moko ya 5 étoiles oyo ezalaka soki baprésident mingi baye baprésident étranger mingi baye bazalaka loge kuna donc eza na 5 étoiles ba 5 étoiles ezalaka deux formes ezalaka 5 étoiles moko kaka ya bachambre mais ezalaka na 5 étoiles mosusu ezalaka 5 étoiles palace mais wana ezalaki vraiment 5 étoiles palace ce qui s'est passé d'après ma déclaration na ye gouvernement oyo donc présidence ya Chilombo et prometaki bango ke mpona bamessage na bango bazoreleye mpona Chilombo bakopesa bango quelque chose donc bakopesa bango mwa mbongo bazala bango mpona ekozala neti bakuti bango mpona makambo nyonso oyo basali alors arrivé le jour J Chilombo akomaki bayebisi bango que non il faut bakende kozwa bambongo na bango le premier jour bakei bavandisi bango pendant le matin ti heure moko deuxième jour tous les 3 jours Chilombo asalaki bapesi bango eloko moko te alors pour finir bazalaki tellement fâché bakomaki kotia mokulu na comment dire na hôtel wana ce qui fait que nani directeur ya hôtel ayaki kobengela bango mbila na 4 heures du matin mpona mbila abengana bango donc bazalaki vraiment humilié bazalaki très fâché parce que ceux qui comment dire bapesaki bango promesse te basambwe bazongi maboko pamba zero voilà bazongi maboko pamba po bakangi batie biso makelele awa pour finir eloko eza te bato baza ko batunaka bato baza kuna na kati bango moko bazalaka na mbongo te bapesaka bango eloko te kozokati yenge baministre bazofuta bango te baministre depuis baza mosala ti lelo bazwa ata 1 centime te donc ina baministre bazwa 1 centime te sikoyo bango baofuta bango te mbongo wana eza kaka moto azobénéficie nango eza kaka Chilombo ye moko na mwasi na ye nyakemo na kabere na amila le reste donc bazomona eloko bino sikoyo bamaka mpona nyonso bango bambonaki yango eza filme donc sikoyo ekoteki bango filme d'horreur donc bakona nga bazwi merci matondo mama ya solo ete bazwi nano bazwi te po ete bakosouffrir bakomona yango ete otolobelaki bango moko andimaki biso azalaki te balandaki lokoso kose positionne bafingaki biso tozalaki na bango bitumba balobaki tour na bango ekokaki tour na biso tour na bango bapreferaki bazala na nani na Chilombo mpe kuna oyo balandaki bamoni eloko moko bazwi te elelo tokotala bango eske bakoya bakozonga nsima eske biso tokondima bango
peut-être yokake boy bazalaki na biso qui a trahira bande ko to de ça tout le temps que bateau baza bato ya kopesa confiance te parce que tozalaki na bango elongo tobelelaki na bango elongo tata nzambe aide biso to sauver Congo tozalaki na bango elongo eloko nini esali bango babosani na bango biso babi te biso toza na biso na bino kuna te biso tour na biso ekoki tika tokende kolibere Congo na biso eza déjà libéré tika tokende kofete po ete ekomi tour na biso totala na biso na bango bandeko natia la bino video moko bolanda yango eke boyeba oyo eza kosalama na bapays misusu soki biso toza bato to toza banyama tomitala place na biso tokokende wapi mpona komona ke bareaction tokosalama na mokili mobimba me biso bana somi ekolo Congo tozali nanu na kati ya kolala pongi toza koyeba teke oyo. Par une situation sécuritaire instable, la présence française dérange visiblement de plus en plus. Dans une vidéo publiée ce jeudi sur les réseaux sociaux, le célèbre chanteur Salif Keïta interpelle le président malien, son grand frère comme il l'appelle, en accusant directement Paris de soutenir le terrorisme. Et pardon, père. Tu sais pertinemment que c'est la France qui poste des gens pour tuer les Maliens. C'est la France qui paie des gens pour faire ça. Pour ensuite faire courir des rumeurs disant qu'il s'agit de djihadistes. Tu sais bien que c'est la France. Le chanteur propose même à Ibrahim Boubacar Keïta de démissionner s'il ne se sent pas capable d'assumer ses fonctions sans peur. Salif Keïta reproche une prétendue soumission au président français Emmanuel Macron. Un gamin comme ça. Des mots qui font naturellement réagir. Dans un communiqué publié sur Facebook, l'ambassade de France au Mali les condamne. L'ambassade de France dénonce avec la plus grande fermeté ces propos au caractère infondé, diffamatoires et outranciers. À l'instar des nombreuses autres rumeurs ayant libre cours au Mali, de tels discours font le jeu de ceux qui cherchent à semer la discorde et entretenir le chaos. Pour le moment, silence radio du côté des autorités maliennes, mais une chose en tout cas semble sûre, un certain sentiment anti-français se renforce dans le pays. Après des manifestations organisées par la société civile ces dernières semaines, hier, au cours d'un rassemblement de l'opposition, les revendications étaient on ne peut plus claires à Bamako. Que la force Barkhane quitte ce pays. Nous sommes fatigués. Ils ont tué tous nos hommes et nos maisons sont vides. Des attaques qui ne concernent pas uniquement la France, mais la MINUSMA, la mission de l'ONU également, quand dans le même temps, d'étranges appels à destination de Moscou sont observés dans ces mêmes manifestations. Voilà. Mes chers amis, Balansomi et Kolo, comme on a qualité de suivi, qu'est-ce qu'on dit là? Qui on acquise? On acquise l'Occident. Qui? La France. La Wapi Namboka Mali. Et voilà, c'est cette histoire, ce sont des choses qui se passent chez nous. Au Congo, Kinshasa, ce sont des choses qui se passent comme ça, que la Katia Est ya Congo, Tokotala Lelo, la société comme Glencore, Suisse, Ezawana ba Canadien, Bango Bazana Sima, ya ba milice. Tokotala na bele Kolo Congo partout, MONUSCO, voilà la Katia Mali, Balobi. Attention, c'est MONUSCO qui est là-dedans, l'ONI, qui est là-dedans. Donc, ce sont des choses qui se passent dans les pays africains. Mais t'as la mobilisation, il y a des Maliens, on va tellement bango tout, comme on monte moko, que non, France dégage. Voilà, mes chers amis, bino batuboye biteke, quel est le rôle que la société wana, ba français, va jouer dans les pays africains. C'est pas seulement le français, mais la plupart de tous ces gens, on besoin qu'on kansake, bazali bande kona bino, et bangonde, ba osala biso quelque chose, njokate bangonde, ba loki, ba bomi, monene, yamabele koko. Merci à tous les assaillants pendant l'incursion. En croire se rescapés, lorsque les agents de la MONUSCO sont arrivés en Baou pour intervenir, 3 de leurs soldats sont descendus de leur véhicule blindé pour causer avec les assaillants. D'après lui, ils ont parlé en anglais pendant au moins 5 minutes avant de repartir. On écoute. Nikavuka nikienda kulamusha wale wavaze kurudia kwangu, nikakuwa kukutana na watu adui. Wakati niliuliza, nasema
aba ni banani? Mara moja kitu kilikuwa kunijibu ilikuwa ni masasi. Masasi inapigiwa, kati inapiga mimi naanguka. Wanasema kwa kale kanakufa, nikamwambia mimi sikufa. Mimi hamtaniweza. Banazunguruka nyuma ya manguruwe kutia usudi wavuke, nikaangalia kisi mimi napita hivi na wao wanapita hivi, atakuwa kuninasa, nikapita mbio. Nikavuka ngambo cha mambo, haikuwa mbali na barabara. Na pembeni ya kanisa ya Fetapo. Mimi nafuchama pale ilikuwa verba 2h15 minutes à 18 minutes, nikaona gari ya Monisco inakia na shuka inashimama. Sasa inashimama pembeni ya Fetapo, ba Monisco watatu banashuka, banakia banazungumza na adui ambao walizungumza naye, walizungumza kwa lugha la Anglais. Walikuwa watatu, wakazungumza Anglais, banazungumza Anglais muda ya 5 minutes, banazungumza 5 minutes, bo banarudia. Adui alikuwa na watoto, alibeba magoji, alivala maimpermeable, watoto na bimasaji kumugongo, nao wakasema acha twende sasa, twende tuvunje nini mabotiki. Na ujumbe mwingine niko nao ni kusema ya kwamba mimi sina tena uasi ya kufutika kitu. Kama chenye niliona watutoshe Monisco. Monisco anasababisha mambo machafu. Kuna wakati zingine tunaweza tukasema ya kwamba Monisco ndio mwenyewe na waweza ndani ya magari zao. Basi yenyewe walizungumza, tujue kama walizungumza namna gani, kama tuingia nini. Sasa yeye anakuwa kusaidia Kongo. Binaanza namna gani kuhusu aanze tena kuzungumza na adui, kisha arudie aache adui. Réagissons à cette dernière attaque qui a coûté. Voilà mes chers amis, Boyoki Binomoko, dans Mali, ils accusent les Occidentaux. Na Congo, Kinshasa, ce que vous venez de suivre là, na Kacha Est ya Congo, que nous constatons parce que Bandeko ba bengi biso, ba pesi biso information, o ezali koleka na Kacha Est ya Congo. Voilà, ils ont constaté Glencore, fâché, Glencore, a tombo qui peut être botolier gâteau dans mon coco. Asa son va chanter, c'est Glencore maintenant qui est derrière Glencore, et sa société suisse, société canadienne. Oye sangana pona ba exploiter ba minéraux, ba yibaka ba minéraux et Congo, ba yibaka biloko ya Congo. Et voilà, c'est Glencore qui est derrière tous ces massacres. Oye boza ko yoka ko le kanakati Congo. La vérité est quoi na kata est que Glencore et la Monisco, Glencore azo pesa mbongo na Monisco abane ko salbe fe wana sous prétexte ya qui avec étiquette ya ADF Nalu qui n'existe plus. On a mabele ko le Congo, ADF Nalu existe à la suite. Voilà bandeko pour votre information. Les autres koloba Lamuka oyazali derrière. Kagame, Lamuka aza derrière Kagame, Lamuka azo kosa bato avec Moïse Katumbi. Voilà, bango tout ce total bango nyonso Glencore azo financer ba mercenaires oyo po boyo ki na reportage ndenge bandeko ba lobby tomoni Monisco aye ko benga ba ngomi ba mercenaires asolo na bango 5 minutes ti bango moko ba lobby te tokende na biso ko attaquer ba boutique. Donc ça dit que Monisco aye bi tout ba za ba master ba zo pesa na ba code et bongo bandeko. Qu'est-ce que nous attendons encore? Qu'est-ce que nous attendons? Voilà, allons à Katia Beni. Béni, les massacres des civils continuent. Plus de 52 civils tués par la Monisco et les Ngomino. Même histoire. On va répéter sous prétexte ADF Nalu. Faux. Il y a plus de ADF chez nous. Donc, c'est des sociétés là qui financent. Il faut continuer à massacrer la population civile. Donc, c'est-à-dire que Bango Bazo Okende, Bazo massacrer. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, pour la Bango Ezali, l'extermination de peuple. L'extermination de nos populations, surtout dans le Kacha Est, il faut exterminer tout Est. Voilà, bandeko, bazo exterminer biso na moyeni, bazo exterminer bandeko na biso na ba otoka ba arme bactériologique, on va utiliser comme Ebola na ba vaccin nango, on va musu baza ko yeba te ba conséquences nango. Pourtant tout ça comme musu de monde ça va partir. Conséquences nango c'est pas maintenant vous allez oublier. Quand vous allez oublier dans 10-15 ans, c'est là où vous allez comprendre que ce qu'ils ont mis comme vaccin dans vos corps, dans les corps de vos enfants, c'est dans ce moment-là que ça va commencer à agir. Et quand ça va commencer à agir, beaucoup de monde a dit, comment, et ça va être trop tard. Docteur Wana Mutsogi Mukungula, ceux qui n'ont camarade Félix, à cause de la société, beaucoup ça à cette époque-là, et voilà ma conséquence, beaucoup perdre. Bambele na bino poete bango va faire un projet à long terme bino va faire à court terme. Voilà cette histoire qui se passe batebel ba habiter bazo ko exterminer la
na Ebola et vaccin bazoko exterminer na arme blanche bazoko exterminer na arme à feu et bande ko na biso mingi bazaka distraction bazano au politique biso ba pasteur ambongo epai nzoka te o ezali koleka na bele ko Congo lobby de mingi na kati na bande ko na biso tokolela parce que tozalaki prida na ngote na tango toza koloba lelo bande comme sous bazo mon Dieu tout ça comédie mais ekozala passé voilà toujours la guerre oh bande ko na biso bazali ko bunda to komi na kati ya mozindo ya guerre oyo ezali koleka na kati ya est ya Congo, le Congo est en guerre. Le Congo est en guerre. Na kanti ba mboka nyonso baza ko yeba ke Congo est en guerre ni bazo le belangote. Bazo le belangote parce que bazo yeba ke ceux qui ba lobe yango mokili mobimba eko condamner bango. Ndeko olimi so moke. Voilà l'histoire ya guerre oyo le kanakati ko le Congo. Moto tuza ko benga na kombo ya Selemani. Ba muso benga ke Zoé Kabila. Selemani atindaki groupe ya ba mercenaires na ya lobby go boke no attaquer bandeko bake ba attaquer l'armée nationale du peuple congo balobi non so doke na mai ba okanga biso tika to kene maleme na zamba to mataka tito bokele nzoka te l'armée nationale du peuple congo le radar ya armée nationale du peuple congo eza ko travailler nuit et jour non service nuit et jour ba capter bango parce que sika basala ka cop na bango volus ki mbango asala kawana maman qui pas vite asala kawana alerter ba base attention en route bazali koya oh là là bango ba yeba kite baza koya na bango nzoka te ba dépêcher groupe ya bandeko na biso albi bokende ko yamba bango pesa bango mbote bienvenue chez nous bakendela bango pe baza koya baza ko bazobate bakanza ba surprendre bandeko na biso ah dommage les tobi na sujet la biso kabila zo kanza ko surprendre biso to ko surprendre bof ba soldat ya Selemani lumbe eke na bango lumbe to bisa bino jakode ya sikeza ka lumbe eleba solano so ya Selemani o ya tindaki bandeko na biso bazi bango na bopeto na malembe tu bazalaki surpris baleki vadio parti par les invisibles et voilà bakei pour balingi koyoka te et voilà bandeko bana somi ekolo Congo massacre mambitumba ezali ko continuer na kati ya Congo alors bandeko balobi boye na lobela bino boyoka message et ou te pa bandeko balobi ba répéter encore lui papa kolemba te répéter message. Qui entre vous a déjà vu quelque part ou dans l'histoire bakoma ke Dieu akufaki mokolo boye nzakomba nzawe nzakomba tata nzambe ampuntu lendo akufaki mokolo boye nana yoka non tango boyoka yango te mettez-vous dans tête que mabele wana ezali ya nzapa nzakomba Kongo mungali nzambe mabele na ye comme boyoka ta kufa te bozana victoire bozana ne sengo que la victoire est à nous. Tozali mabele wana kolo Congo ezali ya nzakumba mabele wana eza ya ye victoire eza ya bino babina répéter bino yango na répéter yango moko alobelanga lobitika na lobaki babaki siboye ba miko bomonaki mik vende mataki twa ba mingi balengaki ba mingi babangaki ne vous en faites pas. Ces gens-là, les messages est comme ça. Ceux qui sont ici, mutatide qui va dire mikwana, mikvende, ayebi qui a coqué comme mekate, ko attaqué Congo, mboka ya Nzambe avec des armes comme ça, avec des avions, jamais. Donc, bobanga na binote, ceux qui a meki le sous à comprendre que ba viole ba l'occasion si voler région ya Congo et nous bombarder mais ko bombarder na pays na yimoko à comprendre que ma nduke ko beta na mboka na ye esika ba avion wana euti wana zali message ba lobeli ngai na lobela bandeko oyo bazali ko pele ba yoka kango ba bali ko banga et avion wana e chasse ne vous en faites pas jamais avion mourir de soit que bombardé bomoni nduke le beta ta
ezongi na mboka na ye ou avion wana ekiti yango moko eye elekolela na mabele yekolo Congo. Voilà maintenant comment on somme yekolo Congo Kampala Uganda. Ezali ko chauffer na kati ya Kampala Uganda. Wapi Kampala Uganda, Museveni dit niet, moi j'ouvre pas mes frontières. Oh là là, pourquoi tu n'ouvres pas tes frontières? Il dit plus de coopération avec des génocidaires. Tout celui qui m'a induit en erreur, j'ai des problèmes à gauche, à droite, à cause de Paul Kagame. Oh là là. Eh bien, oui, et là, voilà la communauté internationale. Oh, réunion Mokezala qui prévu. Le 17-11. Balobi, Paul Kagame a invité Paul Kagame, qui Félix a sepé là qui une fois. Alobi a gagné parce que n'a eu chance que n'a coûté sa bataille balé va presser en Angola. Souvenez-vous encore, c'était à Angola, j'étais à Kinshasa. Oh, Félix Tido m'a sepé là, Alobi que n'a sepé c'est le mon meilleur jour aujourd'hui. N'a sepé n'a salé loko, nous avons raté. Et là, allô? Oui, le sac pas non maman, nous sommes en direct. Vous nous intervenir maman? Alors, maman, nous sommes en direct. Tu allez sur l'antenne, soit appelle-moi après. Nous sommes dans la Bissona, Lolaka, Yanguluzi, Kimbangu. Nous sommes en direct. Dans Lolaka, Yanguluzi, Kimbangu. Merci, maman. Ou bien sûr, nous allons passer l'émission au Bengili Soussou, au passé. Et voilà, réunion qui prévu, réunion qui prévu les lots. Et alors, Museveni qui dit, moi, je ne viens pas dans vos réunions là. À quoi sert? Moi, je dis, j'ouvre pas mes frontières. Mes frontières resteront toujours fermées. Et voilà la communauté internationale. Balobi, maintenant, m'écoutez, Tolingi, toujours, ça va relation avec Paul Kagame, pour que toujours, mon acte vraiment aux frontières, ça ne va pas. Museveni qui dit, moi, d'autres amis, oui, mais avec Paul Kagame, moi, je ne veux plus. Et alors, la communauté internationale qui s'adresse maintenant à Museveni, alors si tu ne veux pas négocier avec Paul Kagame, prépare-toi à organiser les élections. Mes chers amis, ce sont les choses vraies que ce n'est pas dans ce monde. Prépare-toi de s'organiser les élections, mais sachant que au cause de la candidature, au cause de la représenter dans l'élection, nous sommes d'accord. Et alors, Museveni qui se met debout, et alors il dit, et attention, hein, de quoi gérez-vous ces histoires-là? Vous savez ce que vous avez fait en Afrique. Dans plusieurs pays, vous savez. Moi, je suis là et je reste. Mais j'ai dit non. Parce que comme j'ai dit non à Paul Kagame, il faut m'exiger d'organiser des élections. Paul Kagame va organiser comme une des élections. Voilà, on comprend de tout. Ou bien le Paul Kagame qui arrive à manipuler tout ce monde de la communauté internationale. Quand on parle de la communauté internationale, c'est qui? C'est Emmanuel Macron, qui est à la base, qui est l'ami du génocidaire. Donc, appelons Emmanuel Macron, c'était génocidaire. Voilà le génocidaire Emmanuel Macron, qui aime bien collaborer avec les génocidaires. Voilà qui dit, comme Museveni a dit non à Paul Kagame et à la communauté internationale. Et voilà, il dit que non, il faut organiser des élections le plus tôt possible parce qu'il faut que y ait la candidaté. Alors, Museveni qui leur dit, moi, je n'organise pas les élections parce que vous m'obligez d'organiser. Et je n'ai pas besoin. Oh, Baba Kisteli a dit, non, nous voulons t'aider, on va te donner l'argent pour organiser l'élection. Je n'ai pas besoin de votre argent pour organiser l'élection chez moi. Parce que chez vous, quand vous organisez l'élection, aucun pays Afrique vient vous donner l'argent, vient vous donner la date pour organiser l'élection chez vous. Oui, oui. Et voilà. Et ce que les Bamondenguana, pour Nani Museveni a répliqué à lui, il refuse catégoriquement. Il a dit non, il ne va pas ouvrir ses frontières. Et voilà, ma frontière na Bango, na Uganda, et comme Bendabika, donc Kagame Azali Akolila. Kagame Aleli a pensé qu'intervention, il y a Mastanaye Emmanuel Macron, ça allait produire quelque chose. Au moins, Kagame, tu es en train de souffrir. Et tu vas souffrir, Kagame, parce que tu as provoqué Dieu. Il va te punir jusqu'à ce que tu vas te suicider, Kagame, et tu vas plus rester là. Au Kaniseko Kangishen, au Starabolo Kuta,
Le lac à Yamboulou, c'est ça, on a frappé au Tina Souka. Même par les moyens de tourner, bande konanga bo c'est après. Pour qu'on ait information. Le sako est pas na yonde ko Congo, mama Congo, papa Congo. O azali na ligne, mbote pas na yo papa mama. Allô? Allô, de quoi ça na kacha ligne? Allez, voilà, de quoi ça ko lo baté. Ouf. Ah bon, olingo lo bana retard o kanga ki micro, désolé, okoko bengal susu, toko tike la yo temps oloba. Voilà ce qui se passe dans ma belle Kolo Congo, na Katia, Mokilia, Africa, qu'il est temps que les vrais Africains se mettent debout. Mes chers amis, comme on vous dit tout le temps, allô, le sac est pas une déco. Papa Chapeau, donc la tourne un peu, donc la zone na commune Lolaka ya Buluzi Kimbangu na mona Lolaka ya Buluzi Kimbangu, nous sommes en direct. Tozali na Lolaka comment yango bien Lolaka ya Buluzi Kimbangu, nous sommes en direct sur place là na kat déjà aux en direct na kalisi ba de copie bazoko yoka yo na zo benga meskona lobi na otilo nzembo. Papa benga na mopanzi to kanti ko intervenir benga na mopanzi to solola o lingo solola. Voilà bandeko bana some Kolo Congo na tango tozali koloba ezali tango ki moko na moko na kati na biso aza na souci ya bana na ye. Aza na souci ya bandeko oyo bazali na mabele Kolo Congo benga bango lobe na bango ndeko. Vous êtes prêts? Êtes-vous prêts à agir? Êtes-vous prêts? Parce que tant que vous ça bango se préparer. Tant que ça bango milenge laka. Boye ba moko na moko yebe loko ndako bunda nango. Est-ce que bandeko bozala ki prêt? Ba mingi bazala ki prêté, bazali na kata masando comme la cigale. Et lelo ba moni ke bazali encerclé. O ano mona ke to bango sala ba blague, lelo nde eko comme la bango mobulu mais o ezala ki préparé bien avant na kantia ko yeba ke ah on s'est préparé. Je me suis préparé, j'ai mon instrument. Voilà la quantité, vous avez compris. Parce que la guerre est là devant vos portes. Et chercher à faciliter les tâches. Nabandeko ba ko bundela bino. Boyeba boluka boyeba oyo azali tuti oyo azali nani. Il est temps. C'est devant vos portes. Bo croire ngai, bo benga bandeko, bo bangi sabango te, mais bo la sabango. Bo mi sabango ke ko vanda na ndako te pa ko bomayi. Bima bo sangana kata quartier, bo tali oyo wana bazaba nani. Oh, wana bazali ba tuti bo attaquer bango. Bandeko, boyoki malamu. So boyoki bango te et vous allez passer pour na bino. Allô mama Congo le sako e pa na yo. Le sako papa Sayela, en tout cas le sako na Buluzi Kimbangu, le sako na Zambia pour la biso ya Congo, le sako na mama Kipambita, abosani peke le sako mingi na papa Makolo na mama biso Congo. Et puis le sako na matonto makasi vraiment na armée nationale ya peuple Congo pe bani kunanga news to makoti na o bazali kulanda. En tout cas papa merci Nzambe, vraiment merci na mosala ozali kosala na ndenge ozali to biso na ba information ozali pesa ezali kopesa pas vraiment makasi et tozali kosanti vraiment elonga eza vraiment pas epana biso pe kosala kaka na kala pana c'est beaucoup noble et juste. La lumière que la côte a papa pour la ça la appel. Comment papa tête surtout la bande de avec tous les sujets que vous avez parlé, papa Sayela, j'ai compris tous les sujets et vraiment papa si je ne suis pas sur ta compte, j'ai compris que côte n'a pas mboka na biso soki avancement et ezali côté na biso à part vraiment comme par exemple c'est sur le Congo armée nationale du Congo, c'est parce que comment il y a trop de distractions. Et si c'est parce que aussi c'est dû aussi à l'irresponsabilité, il y a papa et responsabilité, manque de conscience et la perte des prises de conscience. Alors je fais vraiment l'appel. S'il vous plaît, c'est l'appel que je fais à la prise de conscience parce qu'on n'a pas le temps à perdre, on n'a plus le temps à perdre avec la situation qui se passe, la situation qui se complique
de plus en plus, nous n'avons plus le temps d'un côté. Pigeon voyageur, l'amour qu'on a qui distrait des gens. Donc, finalement, nous n'avons plus le temps. S'il vous plaît, je vous appelle à une prise de conscience complète et je vous appelle vraiment à une prise vraiment de responsabilité complètement devant cette situation qui nous passe. Shorté à cause de 50 euros, à cause de 100 euros. Nous n'avons plus le temps de shorter. Maman, papa, la maison, nous, pasteur, et tous ces pasteurs-là, laissez vos histoires de distraction. Il y a des pasteurs là, et tous ces musiciens, laissez vos histoires. Il y a des musiciens là. Nous n'avons plus le temps à perdre. Vous n'avez aucune responsabilité. Vous devez prendre votre responsabilité. Il y a encore beaucoup de temps à la prise des responsabilités et à la prise des consciences. S'il vous plaît, papa Nangaï. En tout cas, là, je dois être dur envers vous. S'il vous plaît, on a beaucoup joué. On ne peut pas continuer à se faire rouler dans la farine. On ne peut pas continuer à être naïf. On ne peut pas continuer à être inactif devant. Alors ça c'est ezali appel la salle pour la papa là-dessus. D'ailleurs ça la chose qu'on appelle pour la maman. Maman, y compris s'il vous plaît. Nous aussi nous devons pas, nous avons la part de responsabilité dans cette histoire-là. Nous devons prendre aussi notre responsabilité à nous pour les futurs. Il faut tout pour la part de la Bible malade. Il faut tout dire parce que et quand je parle de la Bible malade, il faut qu'on puisse les former, leur donner la responsabilité, leur amener à la responsabilité, la gratification de nos besoins. On a été trop dur envers les femmes, trop dur envers les petites, trop dur, mais on a beaucoup lâché envers nos hommes. On a mis une image qui est drôle, la carte mandat qu'on a vu, et on fait la carte patronne, sans les des grandes choses, sans conformer Bango, sans les ramener à la responsabilité. Nous avons aussi une grande responsabilité. On doit changer notre façon à nous, à éduquer nos garçons à nous. Il faut que tu éduques Bango, tout la carte de responsabilité, tout le Bango a beaucoup plus de tâches et beaucoup plus de droits. En tout cas, papa Sahel, merci Nandongo Pesingai, parole Wana, ma ton de soumine pour ma cas, na yo, na information de la chemise. Maton domingue en tout cas l'armée nationale, la paix du Congo. Le Congo tique la baroka comme ça là, on a demandé qu'on a mis balle. Le Congo tique la carte armée nationale, vous devez vous mettre de. On n'a plus le temps à perdre, mais vous devez vous mettre. Non, vous devez sortir de tout là, on va prendre pas quatre bêtises. Ma maman, puis nous, on va prendre pasteur, s'il vous plaît. Il faut vous vider avec l'histoire, vous vider en gros. Est-ce qu'il est temps maintenant de se concentrer pour l'amour? Papa, papa Sarah, merci. Matondo mama Congo ya solo vraiment na sepeli na message na yo ezalaki clair et net. Vraiment bandeko s'il vous plaît, pour l'intérêt de nos enfants, nous sommes obligés de savoir moni na Mali, moni na ba pays belé na Ghana ba pays nyonso ba telemi. Mais na biso na Congo bota pourquoi nde toza na kati bobungi onani? Parce que ezali fuli ba préparer kango ke to comme ça bon ba bouti ba ignorant, et tout cela ça vient à partir de l'éducation de base. Bana bandeko ba comment koluka facilité. Les Congolais aiment bien faciliter bango tout est facile. Oya facilité balingi mais oya difficile balingi angote. Nous faisons base éducation. Ce moment lelo motos en la tête pays et Congo éducation zéro. Mes chers amis, bon dimanche. L'homme en question n'a jamais été éduqué. Éducation de base, où il y a papa, où il y a maman, voilà ma preuve. Et donc, c'est-à-dire que ce que je dis tout le temps, essayer d'éduquer nos enfants, c'est pour l'avenir de demain. Et surtout pour l'intérêt là-bas. Si vous éduquez, vous avez facile. Oh, qu'on les a pépélés. Oh, qu'on a chance le pamba. Oh, qu'on a. C'est ça. Mais ceux qui osent éduquer, moi, attention. Regarde, on respecte les biens du pays. On respecte ma mairie. On respecte ça. Et on respecte les biens communs. On respecte les biens de l'autre. Moi, à cause de l'éducation, il y a solo, et qu'on permettre la vie professionnelle
à cause de l'attentif, non, je ne peux pas trahir mon pays. Pourquoi tu peux trahir mon pays? On va se poser la question, est-ce que Félix Tshilombo, est-ce qu'il croit que les Allemands ou un Allemand peut trahir son pays pour le Congo? Un Français, n'importe quel Français, a dit non, je vais trahir la France pour le Congo, ou pour le Gabon, ou pour la Côte d'Ivoire. Jamais, jamais. Ou Belge a trahi ma belle Belgique pour la noir. Impossible. Ce que nous vivons au Congo, nous trahir ma belle pour nous faciliter, mine la domination de qu'on a pas. Au moni kindoki. Comme on dit kindoki, au moni kindoki. Donc, c'est-à-dire que où nous sommes là avec des gens, tu vois que tu vas des gens normaux, nous sommes des ndoki. Bazaba sorcier baningi bande ko na bango te parce que moto alingi mbo mabele na été alingi bande ko na été arbitre ala Félix Tshilombo préfère venir donner $300 par personne, 300 € par personne pour na boto na bola kisake oui ba congolais balingi akeko solliciter banana ko ba na foyer na ba foyer oyo ba ko boaka bangunda ba camerounais ba ivoirien ba guinéen ba malien amemi bango ba songo no boko so ba 200 ba ba tondi pour balaksa Félix qui a gagné ba congolais ne sont pas les congolais tala kindoki tina niveau wana mes chers amis tala kindoki na niveau wana et voilà bon ba no commissaire lobby béton o ba njoka ba no na mbongo ba ke go rasoni kuna nenge mama Congo lobby ba ke go rasoni ba ke no ba no sala pour mbongo ba se pour bolingo mboka te. Et voilà, ils sont trahis. Vous voulez confondre bango. Comme on a dit que bakoza na kati na confusion bango na bango. Et voilà, basuki wapi. Le bako ya nini. O boli misabiso te bako changer bango ba mais to kanga bango ngai na yebi na kanga bango. Moko na bango toko pardonner bino tube ba parce que o msumu na ba te non boza ba discours malamu te toko pardonner ka bino te. Po musala o tina lelo bakangi chaîne. Boyeba ki yango. Bakangi chaîne bosepeli kia bakangi chaîne na ye bakangi mais pour na ni soki bozaki biso tout bo moko biso to le moko bala bakanga chaîne tellement to kanga nani voilà ma belle biso et lobi to pardonner bino bandeko bazako biso lobi ba maman ba pardonner bino bandeko s'il vous plaît tozo na bolingo ya mboka ba oyo ba yi bolingo ya mboka ba traisa ka mboka. Voilà bandeko esengeli ke moko na kati na biso atelema aika mpiko na mosala oto ko bunda nango pona ko zo bunda ba poche na biso te. C'est vrai il y a des gens bazo bunda pona ko se positionner baluka ndenge nini lobby a gagné pour attirer attention ya muto wana abenda yalo bake no abane ko bundela ngai abane ko loba kumbo na ngai tikanga pena luka ye na pese porte biso ko les ate biso mabele likamona mabele likamona mabele ya kimbangu mabele ya mama kipa mvita mabele ya nzambe ya Kongo mungali nzapa nzakomba eleki nyonso eleki mbongo eleki ba milliards parce que na mabele tout est là or diamant cuivre argent tout est là comment ngana ko trahir mabele yango oyo nzamba tondi sabome bande ko botelema la guerre est devant vos portes botelema po ekomi wana bobanga minduka bapaya te bomoni bandeko na est bakomi na silence balobi kobanga monduka mopaya te kende omoni lelo bakomi odi balobi ya solo banga te bomoni victoire soki bino bobangi botie kobanga liboso na nzoto bokokufa parce que botie kobanga liboso. Voilà bandeko nakanisi toyokani malamu tozwata mondeko na biso ya suka topesi 2 minutes. Oui, bonsoir maman, tous en direct. Ok, na kanisa kipo silence epesi biso pasi awa boye moyen te. Merci maman, nous sommes en direct landa biso sur Lolaka ya Mvuluzi Kimbangu. Mvuluzi Kimbangu. Mato. Voilà bandeko bana somi ekolo Congo, toza ko beta mbela na biso po ete moko na moko ayeba ko défendre mabele na ye. Donc le sako na onyo salandaki biso to pesa la kana biso lobby pour la suite ya émission na biso information na biso. N'hésitez pas si vous voulez nous informer, vous avez le numéro na biso à téléphone auto pesa kabino bitu na moi retenez cela et c'est le numéro moko yango bengi biso boyebisi biso information nini boyele biso na mokolo ou nini bolingi
boyeba, n'hésitez pas à parler ça à vos amis. Bo panda sangona bandeko nyonso oyo bayeba kite ke VP non lolaka ya Mvuluzi Kimbangu ezongi. Toka papa ma follow ni na yeli bus après ça le sako ya suka. Alors papa follow 1 minute na yo. Matondo papa sayala na yeka na lombangu na koyebisa ba mama bazala na kundima ke bakoko na biso ba oyo babandi ko ati babandi ko pesa confiance mama Kimpa Vita Mvuluzi Kimbangu Zambi Mpungu bakoko na biso nyonso ba yoka kolela na bino ba mama botika banzela ya ba pasteur botika banzela ya ba église ya ba paya baya kolalisa biso kongi na oyo ambongo ndenge ba message azopesa ba ambongo c'est-à-dire système ndenge tozokende nango bolumbu colonisation eumeli ntango molai yango wana il faut tokata colonisation na nzela tozokende représentant politique aza te c'est-à-dire politicien aza te oyo akoloba ke ase mettre liboso na biso donc comme on dirait train ezangi pardon oui vago ya train ezangi locomotive bakoko bango moko bakotia locomotive ezokende mpona bitumba oyo ozala na kondima ke toyebi deja esika tozokende ligne ezali la ligne droite moko akomeka te bombo moko ekokweya te to bamwa minduki na bango oyo bazomema wana ekosala mpe eloko moko te parceke mabele wana eza ya ye moko Mvuluzi Kimbangu eza americain moko te eza ya allemand moko te eza ya pape te pape atika kozoba na ye na mutu na ye ya mbongo donc bamama tozoka na kondima oluka bakoko na bino luka Mvuluzi Kimbangu mama Kimpa Vita bango nde bazokubunda napesi matondo mingi na armée nationale ya peuple Congo bandenge bozokende ezali kaka ndenge wana po calendrier bitumba toza nango tozoyeba epai tozokende bango nyonso bango bakoti bayebaka bien que retour eza te kobima eza te soko osi okoti conteneur eza nano eza conteneur pas ya 40 pieds mais eza ya 80 pieds etondi nano te bakota tokotala bango soki mabele wana eza ya bango bazwa bakende nango ou bien batuti baya bavanda me batuti bayebi bien ke ngala na bango esili motuti moko akozalaka na mabele wana te mondele mpe ayeba po Vatican ezokweya Francisco bozomona pape oyo azali pape ya suka ya mibale na nsima na ye pape mosusu aza te po systeme esili babiloko esi ekweyi nango okoyoka bientôt Vatican epeli moto antoka bamama bokotika kolela me bozala na elikia bobondelaka bakoko bobondelaka Mvuluzi Kimbangu mama Kimpa Vita mpo encourage bandeko na biso baza na bibundi mpona armée nationale ya peuple Congo totindaka bango message encouragement bazoyoka tozokenda bango elongo mama Congo napesi bino mbote mingi bamama baintervenir papa sayala antoka bon courage na mosala ya Mvuluzi ozokosala bakoko bayoki mpenza esengo na lolenge ke biso tobandi koluka bango yango wana bazokomimonisa mpo batongisela biso na pasio nyonso bamona biso nde tobuka mbuma ya pasi na bango tozala na eseko ya mabele ya Congo ya sika me batratre nyonso bakomonaka Congo ya sika te papa sayala nazokoka baloba na Congo ya Mvuluzi Kimbangu na bakoko nyonso mama Kimpa Vita engeta matondo papa mafolo losako epai na yo esika ozali merci mingi na présence na yo ndenge maloba nyonso opesi po ete bana somo ekolo Congo baza na posa koyoka lolaka na yo mpo nto mongongo na yo e mama Congo mpe merci epai na yo malgré bookipation na yo na bana mais vraiment osalaka effort ke opesa bandeko oyo yaka nango vraiment matondo tata nzambe mpungu mama Kimpa Vita apakisela bino oyo bozali kosala po ete kombo na ye eyokana po ete ekumisama na kati na mokili mobimba bandeko bobanga te tobisaki bino ke là c'est la lait simple
Il n'y a pas de retour. Ils vont entrer, ils ne sortiront pas. Torbelaki bino baba ndibagite basili o bazali ya kosila o e bakosila o. Donc eza ba blague ba yebi mais Satan aza lokoso alingi kaka ne tina suka azosilisa bato mawa mingi mais eza choix na biso te. Ils sont là et nous sommes là pour défendre notre sol. On n'a pas le choix. Ils viennent pour chercher la guerre chez nous, pour nous exterminer, pour nous tuer. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut se défendre. Voilà, Bandeko va se défendre. Motako condamné Bango à Zate. Motako condamné Bango à Zate parce que c'est bien clair qu'ils sont chez eux et les autres sont allés pour les provoquer. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Self-défense. Il faut se défendre. Voilà, Bandeko va dans ce Congo. Le sac on a onu salandaki biso merci na bino nyoso bande ko lusu kozali wana toko senga na bino ke laka ya Mvuluzi Kimbangu. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne laka ya Mvuluzi Kimbangu. Bo pesa pe bande ko mususu oboyebi ndeko mibale misato lobele po ba mingi ba yebi na note baza ko luka bo sera ke forme que chacun de vous apanza sango na bande ko bo pacha ba mission na biso ko fa yeba te tozali toujours mais cette fois-ci na lolaka ya Mvuluzi Kimbangu. Matondo na onyoso adana biso lelo tobosani te notre sponsor officiel Mbuta MKN Losako epai na yo Ingeta Ibobo Ibo.